Ya solo matondo pa ina bino sika bozomi kati na mabota na bino. Ya solo bongo ezali bongo lolaka ya mbulu Kimbangu. La seule et l'unique chaîne sur YouTube oyo ezongisaka biso bato. Elongolaka biso na rang ya banyama ezongisi biso bato. Pour être rôle la biso ezali ya wana. Devoir, notre devoir patriotique, c'est ça exactement. Donc, oyo nyoso abunga kinzela akenda ke bonyoka nyoka tosaka nyoso ke tosongisa moto na nzela pote ayeba mabele oyo biso to akobundela kombo ekolo Congo ezali mabele ya bankoko batikela biso et tozali na devoir patriotique que chacun de nous a l'obligation ya kobatela ya koprotéger yango. Et alors, na tango yo batela ozo protéger yango moto mususu aya kokosa yote yango to belela ka mikolo nyonso nzambe ya mpungu tolelo yende asimbi spiritualité na biso ya solite bankoko no babelela ki ye nzapa nzakomba akongo mungali mvidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele nzambi gaungu kalunga babelela ki na mindoko wana nyonso na bakombo wana na Kongo mobimba ya sote nzambo tokobelela nzambi gaungu kalunga ye atindaki basale na kati ya nkolo Kongo oyo tolobelaka bino mikolo nyonso olinga te ozala oblige olinga po te ezali boyo atozo kinongo kokanga yo ke kombo ya mvulusi Kimbangu oyo olinga koyoka te kombo wana ekangami yo eza ya yo eza ya yo eza identité na yo eza identité na yo moto akokosa yo teke te nono bakombo wana bakoko na biso wana te koluka kodefa bakoko ya bato misusu te koluka kozwa identité ya koko mosusu te o Saint Matthieu o Saint Philippe o Saint bango ekaka basaint te bakoko na bango basaint ya biso te bandoki donc yo mpoza ndoki te yo mpoza ndoki mpoza kobo oza moyindo po te bakoko no nyonso babisiki bango bazalaki bandoki ebongo yo koloba nini yo komisa mpo oza moyindo otikala kaka ndoki ndenge ofingaki bakoko na biso tosenga na bino bosa repentance bosenga bolimbisi boluka alliance oyo bakoko na biso bazalaki nango na nzambe créateur toluka yango soki tozongeli yango okomona bokasi na biso na kati na mokili ekokamwa Voilà. Et donc, voilà les conséquences de donner le pouvoir aux gens qui ne connaissent pas la valeur de la nation. Banani va une valeur à la nation. Ces gens-là que vous voyez aujourd'hui, qui gouvernent. Ben, une valeur à la nation. Bah, yébite vos bissons. Bah, yébite mboka wana ezali mboka bankoko na bango. Bankoko na biso batikala ki bango. Nous avons eu les papiers. Papiers, on va vous dire papiers routiers à l'étranger. Et les autres, le but de importé. Est-ce que vous comprenez ça? Ou bien, voyez la valeur à la nation, la valeur ya mbongo, ou landa mbongo. Voilà. Ceux qui connaissent pas la valeur de la nation, ou le bataille de la population,
Voilà, kaka moyibi na moyibi. Voilà moyibi na moyibi ko ba ko yiba ka mbongo e kate ko Congo bakanisa ki ba ko voama na lebela ka bi mikolo nyonso na tango ba oyo ba gouvernant ba ko kanisa ba ko yiba ka po na bango na bana na bango ba bonga mais ba sa mosala mpunda po ete na kati ya mboka na nation balobaka soki entourage na yo nyonso ezali kaka na ba pauvre même yo lobi ke ozala ba millions yebaka mke na avenir na yo okozala kaka pauvre parce que entourage no nyonso yaka ba pauvre okolia yango na esengo ndenge nini okolia ba million ngo na esengo ndenge nini po ete entourage na yo nyonso ba pauvre kaka yo kutala mbongo quartier mobile bato bazotala yo yo ozala courant le reste ya quartier molili. C'est ce qu'ils oublient. La connaissance à la nation. On peut pas nous que vie sociale à partir de la maladie te balingi baza mbongo bakiliko bomba na mboka mopaya po mbongo wana ekeko bongisa vie sociale ya mboka ya bato misusu ya bango moko batika na kati na mobili e omona ba misusu tango toko baka la vérité boy amoni yo mabe ya yente amitongelaka lelita po ete piège ya kosala lelo bana na ye mpe bakofuta yango ndenge to lui Félix akomitongelaka lelita aza koyeba te amitongelaka lelita alobi tout pour les Kassaïens rien pour les autres mais wana komitongela lelita te wana bandeko toute la réalité en face tozokende wapi dans ce pays oyo bankoko batikelaki biso mboka ngo biso moko toyo tobandi koyelela mbongo bapaya motala bazogo tatu boka na bapapier donc tozomona bapapier aza distraire kolukaka bapapier wana ya bie bango bazozwaka mabanga bazwaka mabele oyo ya na valeur yo ozwi bapapier bon désolé s'il vous plaît nakabishangu na bino te naracontre bino te mais nalukaka tobongisa venir pour nos enfants. Bana na biso nyonso soki lobi bakomi bien et vous avez plaisir que de grâce à Félix Antoine Tshilombo. Quand il est passé au pouvoir, regarde comment il a organisé les choses. Et aujourd'hui, regarde, on bénéficie. Vous voyez, écolo ya Sakombi. Vous voyez, il y a écolo ya Sakombi, exemple moko banal. Ekolo ya Sakombi. Donc, quand Sakombi est passé là comme gouverneur, Ekolo ya tika qui a mesure. Oh, dans cette époque-là, tu vas mesurer la mesure na biso yango. Et tika là na kombo na ye, batebel va éviter. Des choses comme ça. Et ça va madame que non, enfin, ndenga sala ko to tika venir na kombo na ye. Te ndenga bongisi boya, ya solo mais on va dire. Ce que nous devons changer pour Marshal Mobutu, on peut savoir comment on souffre. Même nous, on va la gêner. N'a plus savoir comment tu sais que on y a un salaire. N'a pas pour tu sais que on moulumba mais tu sais que nous ta salaire. Nous ta salaire bijou automoni et ça Mobutu. Mais tu es malade. Comment tu vas changer ça? Yo salaire au souffre. L'exemple est ndégewana. L'exemple est ndégewana. Tomona Mobutu akenda tomona ki mabetsa ko parler du peuple en gotoko vimi saka matama na mabumu na parler du peuple là ba pongi na sala kyao même akenda ko zanyo ko ba chinois mais Mobutu muta sala ko volonté na ye bongo bino bozo salani zambe. Voilà bandeko bana some ko le Congo ya solo tango tako lo baka bandeko pele baza ko yeba teke nyonso tako lo baka lelo et senga na biso moko to luka ko yeba nano la vérité de ce qui se cache là que biso nyonso to sala malamu lobi po ete bana na biso ba ko sepela na avenir na o nyonso biso to za ko sala lelo po ete bango ba ko se retrouver nango mais ce qui bana na biso lobi ba ko se retrouver te na o biso to za ko lona lelo papa maman ya solo e ko za la passe po ete biso tokwela kati na libulo wana oyo baza kotonga lelo. Après avoir volé, c'est pas un enfant qui a volé 10 000 francs à sa maman. On lui impose les mains, il tombe. Mais c'est monsieur qui a volé des millions, il vient à l'église, il n'est jamais tombé. Tu ne peux pas te poser des questions? Ça fait poser des questions. Pourquoi lui ne tombe pas? Lui qui vole les minéraux. Celui qui a volé 10 000 francs tombe. Des tonnes et des tonnes.
le cuivre ne tombe pas. Ce sont ces gens-là qui devaient tomber dans nos églises. Ce sont des grands voleurs. Un sorcier qui a seulement ensorcelé 2 personnes, il tombe. Mais c'est un monsieur qui ensorcelle tout un pays. Lui ne tombe pas. Ce n'est pas normal. Il doit tomber à la prière. Mais est-ce que vous avez déjà vu un politicien tomber à la prière? Il vient à la prière, là, à les églises de tomber. Là. Il ne tombe. Ils sont toujours des politiciens à la prière. Après, ils sont des machines. Ils sont des pauvres mamans. Mais lui est dans cet enfant, mais le sorcier qui est dans le pays, dans tous les habitants du pays. Je le vois pas. Voilà, réponse ezali bien. Abe a tenu réponse, mais pour la ligne, bon, au salakama beko le kaba tombete. N'a je me suis sous, mais donc mon akato yo kakake. Ah, on a mboka ona, soko yibi. Bantu iba bime, tola se no mboka mo bantu bakangi moto boy. Na mboka ona ba beta kakake. Ah, soko yibi kuna pa, ba beti yo kake. Na mboka ona soko sali boy ba se, mais bato bazo nyoko la bino. Mindele ba côté de ba village, yé chinois côté, a maltraité bino, a égorgé bandeko, a bomi. Bon, qu'elle est ba sora mo ba bete. Bino ba chef coutumier, ba chef de terre, bangang. Cher mo qu'elle a baroté. Oh ba ko nyoko la bino ba po. Ba bombela bino ba bota, ba bombela bino bandeko. Bobo to bo qu'elle mbasu. Bobo qu'elle Hippolyte asali wana nyokoli bato na Bakongo, anyokoli bato na Kinshasa, anyokoli na 4 kwa Congo. Tokana nteki Hippolyte Kanambe ababwakala ke masu. Aliénation mentale. Voilà ton repère sa réponse. N'a pas parlé de que comment n'a qu'à passer l'église noso. Tombé. À quoi avait qu'on trouvé là. Mais on va vous conduire. Moi, il y a qu'on papa le dit. Aïe wana avant de nager à foutre pas ça. Kaka bango wana ba va te que montazo bouma. Qui va pauvre nous va tomber la carte de l'église, la carte de la société de Corée à Tatao. Pour la mine à tomber. Et dit qu'on va dire. Pote biloko nyonso yoka ka religion bazana nzungu moko ba religion a politique bazana nzungu moko na ba oyo ba sataniste na kati na bango kozwa bango te boluka bango na nzela mosupu ete satan nde eza ba œuvre ya satan oyo eza kokontinue na kati na mabele kolo Congo. Donc Satan a une grande partie. Il y a bateau nous sur les pasteurs, les évêques, les nous sur la carte ya Satan. Nous avons tout c'est bon. Beaucoup mon a tout les bilons de l'eau. Beaucoup comme à l'image biloko belé boye baraté mettre au compte de la bilon mingi. Beaucoup mon a l'eau. Tokotana nous na moko oyo to bomela ki bilon moko na l'eau. To badi na nous na ville ya Kinshasa. Tokei na ville à Kinshasa, il y a pas de na 1998, oui, 98. Oyo, ba tout Rwandais, ba mekaki kozonga, koya ko menacer musée Laurent Désiré Kabila. Mondo muka mukepe samaki bango mo non, toko se laisser faire te bana chamo. Bana chango batelemaki ba defendaki Congo Kinshasa devant les Tutsi. Bana ya chango batelemi babunda batumba babwaka bango na mai. Bana chango muzali enfin j'ai un peuple, j'ai des populations, j'ai la jeunesse capable. Ah ben bomona ka marché à liberté oza na kati ya babino bitabe na masina marché à liberté oyo muta salaki yango musée cadeau pour apesa bana ya chango que voilà na sali bio marché yango wana pour la musala excellent musali pour te empêcher. Mais à cette époque là et ça histoire hein boye pour amener babosana l'époque wana batuti bakenda na mauvais souvenir batuti bayebi puissance ya bana chango bayebaki
Pour te dominer, Mboka Oyo, Kinshasa, il faut t'affaiblir, ciao. Boyoka, ma maman, ma papa Bolanda. Il faut t'affaiblir, Bana Tchamba, pris dangereux. Bango soba tomboki, Babengana qui bisote, Bakanga qui bisote, Bangote. Et ba Kinois, ba yebiteke. Au moins, la Tchango Tikala dernier. Koura malongate, Maya malongate, et puis, comme Kinshasa Mobimba. Pona nini pona, et le corba, tout chose en a kanda na bino. Alors, kanda wana, et ma montagne ba stratégie. Baluka moko ya bino po ete la plupart tchango les amis dirigés na bato bandundu. Bandundu bakongo, moto basemi tchango, Kinshasa, po za mboka na bango. Po bato soit tout le po to mona ka bata puso mingi bata bandundu. Po to mona ka bata ndenge wana bata misala bata bandundu. Eza mboka na bango ba yana makolo. Pour moto le wakasaya na Kinshasa, il faut foutre beaucoup de transport. Pas comme la Kinshasa, mais on a n'importe qui peut l'amboka na ye. Oya ko ya abimi akei l'amboka na ye. Ya mo bazé belé, ya wana pe basalaka, ya bien ya moto bazana ba moyen bazali, on peut bazali ni sati ko mboka na bango. Et alors, tout qui il faut ni le na kati na tsango kelelo baza affaibli et sili. Babimisi bango gaz sili na tchao. Nani à l'origine. Nous avons des amis, au baza bata tchango, au ba yebi makamu nyonso. Alors, bande comment na somme ekolo Congo, l'histoire ezalibo. Bana tchango wana, babundela ekolo Kinshasa, babundela ekolo Congo. Alors, tranquille, kanda ezala batuti, il fallait qu'on confie mission wana na ba Congolais au ba capable. On va choisir qui Fayulu Madidi responsable que yé bimisa afongola pepet tcha mpepe. Et si ça tchango car babengi kobo tchango mo etambola ezate bolanda na lobele kamboyo na lobela oyo papa océan na lobela ba base boke ba bolanda ba politicien te boko sila ngala ba kosili sabino ngala boko mona ke nyonso bozola bo sante parce que boza attaché na parti politique boza accroché na komba parti politique na komba Fayulu. Donc pour pas diminuer bien ba lever pas Fayulu. Non, ne fais pas ça. Non, ça la honte. Biso to le ba ko filtrer bino ba ko sa ba to la katwana au niveau ça non, te to ça la honte. Te biso et ko sa image ya président biso ya mabe. Et ko sa image ya Fayulu ya mabe ba ko diminuer bino lelo. Bo silio tchango ba silingala pour la Fayulu. Na loba na loba sikoyo Kinshasa bazana chaba tuti bana maîtrise ya Kinshasa tuti yebi ke Kinshasa ko sala rien ako sala lokote ako sala révolution te ako sala appliquer article 64 te wala mangungu baza ko loba parce que bazo contrôler situation na bazo contrôler situation occidentaux bayebi ke moto na bango oyo agiraka tchango aza na pana bango nani Fayulu Madidi nani Mozito nani bapoliticien nani bapaster bazokontrole bino bien et voilà bosili ngala bosili wana c'est fini voilà tant nalobaki bato bandimenga te tosuki wapi alors je vous disais tout le temps méfiez-vous de ces politiciens, méfiez-vous de ces pasteurs, population de pays de sauter. Vous ne pesez plus. Population de pays c'est fini. Donc, même les gens qui ont passé deuxième mandat, à cause de l'autre côté, pour y que vous ne rien. Félix a cause de rien, a eu que vous ne rien. Mandat na soka bo arresir qui a vu abali ko sala atika et si c'est parti bo kenewa a frappé de ce bon penser mandat musuto a frappé pour penser troisième mandat va parler de ba TTT troisième mandat TTT tika laisse écarte-toi laisse c'est ça bon c'est beaucoup bon l'égalité bon yango voilà Martin Fayulu Madidi aujourd'hui l'accompagnateur du système, l'accompagnateur de Félix-Antoine Tshilombo, l'accompagnateur de tout ce qu'il fallait faire pour réussir à maîtriser les Chinois, Chinois de l'autre, par terre,
Batie bango nyonso na motu, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà, depuis 1904, depuis 2011, fayu la côté na kati na Jewana, occidentaux ba yeba ka bega ki bango na kati na Genève, basra ki bango en tili bien photo na bango nyonso, ba yaki bango sur mangungu wana na ba dans matungulu, ba ki na bango Congo na biso, nyonso ki le côté da ki farce. Au moins ba silicien Bossilingala, bodo peser de sauter. Alors, puissance de les athées, ngala no péate, motope moko, bozana ba droite, moko va dire ba droite, pas ya nan. Voilà, bokomi ba bololé, ba malhonnête, et bino moko tina moko sala eloko moko ezate. Voilà, ben de combat sur le Congo et sur le Ténio à cause des ignorants, bah ignorants oyo bazakoye bateke makamo nyoso to banako lo balobi yango ikokisa maloba nangai nganga nzambe avec ofula biso pour te la vérité ya oyo ezali ko bomba na kati na masolo oyo nyoso ta ko lo balelo moko ko lo bango lo kuta azate poete to ko mona bilembo na nyoso ekokisa mi na kati na mokili. Allez, tokei bolanda. Alors voilà, ndeko wana zali handicapé. Voilà, donc avec le bango bazala pouvoir te bateau handicap mentaux bango de bateau bazala katia pouvoir. Voilà la situation. Donc la qualité les handicaps mentaux ne bango bazala na bango pour ça, mais ils ont problème de on a déclaré par l'État. Par là au niveau le handicap mental wana par là bana ninge handicap mentaux. Handicap mentaux ça le la bateau bazali ko bomba mboka o le ba contrôler ba contrôler ba ça ko na place. Bango de handicap mentaux. O bazo yi ba mboka ba contrôler mboka et be ba ko biso ko mo senga na manzila boy. Ne bango ko na bango so sala te bazo handicap mentaux. O muto so sala ko yi ba mboka za le na place biso ko nyo ko ma ko mo senga na nzela. A ko sala ngode. Je vois muto so sala na ngode ba tsaka na ba place. Ne ba wana handicap mentaux bango ba linga bangwana ko na ko tsa. Ne ba biso ko ba linga ko tsa biso te. Ko ba yebi ke ngai so ba tsenga na place na mwana ki mana mbongo ezate. Ba ba linga muto aki mana mbongo apakati mbanga ba mbongo na masaka mbongo. Wana ba ko tsa wana. Ne ngabo mwana ki mana ngo ezate ba so ba pala ndeni matsanga wana. Donc handicap voilà l'explication est bien donnée. Et voilà, c'est ce qui se passe au Congo. Voilà, c'est que nous vivons en RDC Congo. Alors, Bandeko Banasomeko le Congo, voilà, pour l'Union Sobozo vivre la Katne Congo, Nzokate, Bakota Biso la Katna piège. Piège Moko Congo de l'eau, ils allaient diriger, et à Maboko, il y a Satan. Satan, Azale, Kodirijan, Mawan Zamalobi, Azongi, Wanapote, Asokora, Nyonso, Oyobayaki Biso, Yamabe, la Katne Congo. Alors, tokei le loko na usabino makambo epele elekaka na mboka wana mingi bayebe yango bolanda elema oyo tozili bino bolanda ebele bakozala surpris na elema oyo tobisa bino pasteur moko ta dénonce yango moto moko ta dénonce yango po ete alobe la vérité que oui tala situation eza na kati na ekolo Congo nous sommes piégés toza na maboko ya Satan pasteur moko atikala koloba yango te. Et alors, les biso toluki siko toyeba ndenge nini Satan avoir place la carte de Congo d'église et Tony Mboka ebele et même ces soi-disant des serviteurs de Dieu doivent utiliser la haine satanique la carte na bele Congo sans et pourtant dénoncer cette histoire là tant comme on entend comprendre moté. Allez bolanda tolanda élément où ils très important bolanda ngo. Les 15 juges de la Cour internationale de justice. Oh, Limbisi, Nakanesi, vidéo, Ekibiso. Les 15 juges de la Cour internationale. Limbisi,
bolimbisi tokoya na video yango bolimbisi pardon video yango ekimi biso me tokozwa yango voilà yango yo bolanda ngo na bokebi nyonso po ete yango ebombi basekret ebele na kati na mabele kolo Congo. On a découvert un extraterrestre sur le billet de 20 000 francs congolais. Au Congo, presque tous les billets de banque sont diabolisés. Cette fois, ils ont implanté un extraterrestre sur leur billet de 20 000 francs. C'est purement une image sculptée d'un alien. Les habitants du Congo adorent les aliens et les vénèrent comme leur dieu. Et si vous regardez bien ce billet, vous verrez des trucs en forme de vaisseau spatial. En fait, le vaisseau spatial, c'est ça. Véhicule de l'espace de grande taille qui permet d'effectuer de longues distances dans l'espace. C'est aussi un engin que les aliens utilisent pour quitter leur planète Mars vers la planète Terre. On a découvert un extraterrestre sur le billet de 20 000 francs congolais. Au Congo, presque tous les billets de banque sont diabolisés. Cette fois, ils ont implanté un extraterrestre sur leur billet de 20 000 francs. C'est purement une image sculptée d'un alien. Les gens adorent les aliens et les vénèrent comme leur dieu. Regardez bien ce billet, vous verrez des trucs en forme de vaisseau spatial. Voilà. Voilà, est-ce que Basali Nzambe, tu peux battre la reva et le parce que Basali na kati na bobundi makasi pote Satan azala kati na bango bayebi ke biloko nyonso otakomona lokola ekota na kati na babiye na biso ekota na kati na biloko na biso okomona ba biloko ebele to sabino oke na rond-point victoire okomona ba planta eloko wana ya Illuminati eza wana tondo baka kongole amona ngo ko maseki oke na place Foreston ba tia biloko ba Illuminati wana oke ina place ba mausolée nyonso wana ba tia biloko ba Illuminati baza ko envoquer bino. Vous allez vivre dans Satan, sans que vous voyez Mboka est dirigé par Loretta Merta. Alors, voilà la situation, passe la bino, et aussi la tête, tant que vous vivez encore avec ce monde-là, des satanistes, des Illuminati, des francs-maçons, baza qu'on domine bino, baza qu'on domine bino spirituellement. Et voilà, non, nous sommes des bons chrétiens, nous sommes des chrétiens, nous sommes la kamingité, nous sommes la kinshasa, nous sommes la kamingi, nous sommes la bisomère. Vous cohabitez avec Satan, vous cohabitez avec des œuvres sataniques, au pouvoir, comme dans le 7e colo. Batouana Bazali animé l'esprit satanique diabolique. Bana posa ko sauver binoté, bana posa va garder bino toujours l'esprit wana na katia domination ya Satan. Boko s'en sortir ngeni na bino na bana bino. Tala ba poubelle na villa Kinshasa, tala ba maya salité, tala ba bazo ulia na kota ba wisi, nyoso wana ni ba eve ya Satan. Ba to lebe bino ba to cha monument ya suka, Félix ke cha monument be Illuminati. O ba lebe keko ya le plus important, mais l'autre bon na kati wana ezali ba evre Illuminati pour ba voter bino na kati na kivi la Kinshasa ba bakisi wana na kati na matonge et na mpanzi salité ba bi en bronze nani nani o Papa Wemba et ba va sepela ba tieni biso Papa Wemba. Non, les gens sont aliénés, manque de connaissance, manque d'esprit, il y a côté de l'eau qu'on dit, pourquoi ça? Mais, ça va imposer bango, pour endormir bango, va éviter. Bango va éviter. Voilà, le combat dans ce Congo, il y a solo bisoto ya kawana pour être Congo, mais il manque ma kondeka, na katina ma bile Congo. Alors, Tokei na katina ville ya Kinshasa, na katina Congo. Aujourd'hui, voilà, on commence à comprendre petit à petit le plan satanique diabolique, le plan Lubaka Sayan. Oyo pour récupérer ville nyonso, province nyonso à la tête, il faut Kassaï à la tête. Voilà. Tchaki na ba konyo se tiraki ville à Kinshasa quelques provinces au Félix a décidé qu'il faut tchango. Voilà, va passer à l'acte. Balongoli Jean-Tini Ngobila les satanistes aboma bato criminel aboma bato na katina na yumbi mais
Kaka, n'a pas joué, on a dit, un sataniste, un bon bateau, criminel. Allez, le mettre à côté, bah, qui va checker déjà, la scène, là, il y a mon tabac, là. Allah, là, qui concerne. J'ai Koko Moulumba. J'ai Koko Moulumba, on a Amatisi Alobi. Voilà, mon tour est là. Et là, c'est fini, c'est parti. C'est lui, le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'était bien planifié, bien avant. Et alors, là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, les autres provinces, c'est basé au Taranan. Bah, il y aura Sony. Hein? Bon, Sony, go, bon, Sony. Bon, tu connais Sony, que non? Oui, mais t'es sûr que tu as tribaliste, pour Bango, à ma casse, il y a Kolobaka. Sur le niveau, tu es un tribaliste, toi. Pendant que tribalisme, on n'a pas de tribalisme. Mais, n'a monté à dénoncer le tribalisme. N'a monté à appliquer le tribalisme. N'a pas de criminel. Oyo mutaza koloba ko dénoncer yango yo lobi accusé à tribaliste mais yo vous avez quoi appliquer le tribalisme dans toutes les institutions. On va se implanter que les Kassaïens. C'est quoi ça? Vous appelez ça quoi? Expliquez-nous, Félix Antoine Tshilombo, expliquez-nous tes gens tout autour de toi. Vous appelez ça quoi? Quand on regarde l'institution Kassaïen, vous appelez ça quoi? Et moi qui dénonce, moi, Augustin Kabouya, on est pas tribaliste, Donc tout ça c'est quoi? Une vérité. Alors, les rabbinis tribalistes, on est la cadre de tribaliste. Bon, on est qu'il y a des tribaliste, il y a un grand tribaliste. Il y a le lobby la communauté, on a pas tribaliste. Pour camoufler, il y a zone de baguette, soit au fin de accuser des tribalistes comment. Moi, je peux y avoir bandit en disant que vous avez un tribaliste. Mais on va appliquer la Congo, tribalisme. Alors, tout le monde tout le monde solo, nous sommes autant que Mona, Bandeko, tant que la vérité, Motabang, ça m'a gâté. Tant que comme il y a verso, tant que verso, Motako sayote maman. Motako papa azate. Il faut tout le monde. Attention, vous êtes des tribalistes. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de faire là. Ban la joie au foot à mon style expliquant dans le poussé, moi là le lango soumis exacté pour le signal le bien. Tous on a un grand problème dans les jours à venir pour la banane la biso. Oh mi baza moitié kassaïen, moitié de kolo mususu, boy ba qui tout un problème, oh le bateau ben compétent bateau créer les biso. Bah irresponsable de créer une situation moko que lobby to se trouver dans votre to comme musu na mwana no moko moyo o le belete non na ni mwana na ngati lo taraka kasai na kat Yesu mwana ngope susu mwana ya papa saya na mea na kasai su na kati ozomone ko koma mobuyo olinga pete ngana ko ndimba teke ba exclure mwana nanga parce que na bundeli mboka ba sa mwana nanga ke no ozala wana te oui parce que azana na origine kasayen na kati ozomona c'est que nous sommes en train de s'aimer ozomona ko s'aimer na kati na société et que ça mobuyo. Alors, il est temps que chacun de nous a tellement avec sa bataille de s'appliquer. Attention, ils ont très dangereux le Koyo. Félix a pour ça. Félix est en train de créer un chaos là. Un chaos bien préparé. Et les gens qui se cachent là derrière Tshilombo, en poussant les gens à créer les tribalismes, ce sont les Tutsis. On n'a pas créé chaos. Et c'est déjà fait. Le chaos est là. Comment est-ce que nous allons nous en sortir dans cette histoire que Tshilombo a créée avec ses amis? Il y a le tribalisme, il y a le journalisme, Oyo, et puis les autres même. Congo, Nakatina, chaos total. Voilà les commandes sur le Congo, Tokei, Pointe tout le Belabino, Maïe, Towe, Boumer, Bino, Lelo. Alors, les combattants, les résistants, aujourd'hui, au bazar Nakatina combat, nous savons que dans la diaspora, tous allés dans ma bota, dans ma famille, il y a Augustin Kabouya, il y a Peter Kazali, il y a Nani, tous allés ensemble, tout ce que les parents sont en train de faire là-bas, ça ne concerne pas la famille, ça ne concerne pas les parents, ça ne concerne pas les enfants de Félix Antoine de la sphère, d'Antoine. Moi, je connais, Bana, il y a Félix, il y a Serre, il y a Félix, il y a Félix Tshilombo. Pourquoi l'accès de saper? Pourquoi le bélaï n'a pas le bélaï n'a pas école batanga comme moi?
nayebi bango nyonso ke mwana ya Félix mwana ya sere ya Félix atanga na ekolo boye na bana na nga ndeko ne wana tanga ndako na bango toyebi nyonso mais baza koconcerné te bana rien à voir dans ces histoires. Mais comment vous allez menacer d'autres familles, d'autres parents qui sont innocents parce que nous devons au bout de l'école au Congo, qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans vos histoires? Il y a des cas au bout de la mapelle, mais on qu'est-ce qui va dans votre tête, Chilombo? Chilombo, nous on t'acquise, yo, nous dans la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi menacer ma famille, ou sous oyo, bazana bango, na kete makamouante, ou kotsa wana kete makamouante, bolanda. Bonsoir, peuple congolais. On a écouté sa vidéo rapidement pour informer l'opinion internationale. La Congolais sur le monde entier le président a dit la moitié de l'Union. Bah, où tu n'as pas maman n'a pas bouki porte, bah enlever batou, bah séquestrer batou, bah bouki bilo konyoso, bah sali bah menace. Au moment où je vous parle, Félix Tshisekedi a envoyé convocation Lelo et pas Nangaï, la Belgique. A tu une convocation comme quoi on a pour harceler Bango. Et au-dessus de la convocation, on a le code de filité. Félix Tshisekedi qui est la loi naie, bakangi maman, bakangi bande comme sousou, bakie na bango, bakangi sentinelle, bafali batapage nege balingi. Félix Tshisekedi tu as vilipendé Joseph Kabila pendant des années. Joseph Kabila a canissé mon tout est familial. Joseph Kabila a tiré la Kimino plainte, je crois pas. Avaduma. Nana Eric Lenge, Olive Lemba Fina Matina Kishasa, Natubayoka. Vous pouvez me dire que ça va faire des gens, la terre au bino au Salawa. Et vous en faites pas. Comment dit, Bokangi, Bozon, il fait Kakande Bokangi. Et sachez que ce qui est comme maman Langa, Félix, c'est que je ne veux pas te laisser faire. Nana contact l'avocat dans deux demain, tu sauras que le PKG, la commémore président de la République place au Lindi. Je n'ai toi, la grimace soit nos autres salles. Il y a plus de 60 ans. Il comme il est au baillon que qui fait que bâtard. Je n'ai pas peur de toi, tu te putes. Yo pétasse à Denise. Vous allez voir. Vous comme la place au milieu qui vont de chiens. Voilà, maman Zanakanda, c'est vrai. En écoutant que papa, parent, n'a rien à voir dans cette histoire-là, et bah, comme il menaçait Kangi Bango, et bah, Menu Bango, ceux qui voient plus, voilà. Est-ce que, où allons-nous? Où allons-nous avec vous autres? Où allons-nous avec vous autres? Peter Kassade, c'est toi le ministre de l'Intérieur, c'est toi, Yom Tozana la police, Yom Tozani la sécurité à Villa Kinshasa. Où allons-nous? Peter Kassade, tu as la famille ici en Europe, non? Peter Kassade, on a ma famille en Europe, non? On dit c'est Kabouya, tu as des familles ici, non? Donc, quand on évite ton monde, tu évites, tu évites par un autre. Pour te menacer à Bangote, pourquoi on ne parle pas de. Pour te lever la Bangote, tu menaces à Bangote. Mais pourquoi allez-y là dans les choses pareilles que nous condamnons tous, fermement? Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Maman Wana Salini. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans vos histoires-là? Il y a une politique, il y a de la politique, et on va parler de la télévision, on va la vidéo. Ah, bon, on a rappelé quoi? Raisonnons quand même. C'est quoi ça? C'est honteux pour vous. Hein? C'est honteux. C'est quoi cette histoire? Voilà le combat dans ce Congo aujourd'hui vraiment et ça vraiment le combat ma bête au monde des situations pareilles où maman a collé la pona les kamoya les botanaye oyo et ça n'a rien à voir na kati makamwana et il y a que kotsa ba les botana ben Félix a kotsa les botanaye na kati na makamwana qu'est-ce que la fout là-dedans na kati makamoya yo oyo aza ko les botanaye na oyo bango bazali koloba na kati ya Congo vraiment bon les choses s'il vous plaît ils allaient bien te oyo vous allez agir la façon moko oyo ils sont irresponsables en fait quoi ils sont irresponsables
Voilà, Toyo qui m'a tiré ce message, toujours à la ville de Kinshasa. Il y a ceci. Alors, Nyokalongo Takle Katumbi. Awa, point d'interrogation. Awa te. Zonga Zambi. Awa Congo. Moka ya Fati Beton. En français facile, dit ceci. Monsieur Katumbi. Donc, monsieur Moïse Katumbi. Le pouvoir au Congo, c'est pour le vrai Congolais de père et mère. Si tu veux devenir président de la République, va tenter ta chance en Zambie. Et voilà, Jossar Nyokalongo qui déclenche Eloko. Ah, Jossar Nyosh. Ah, Nyokalongo. Toi aussi. Ah, tu veux dire que tout n'est pas les nôtres, mais toi aussi. Hein, Katumbi. Et Jossar. Jossar, qu'est-ce qui ne va pas là? Oui, non, nous sommes au côté. C'est vrai pour la nation, mais surtout yo, na posture na yo, artiste, mais c'est votre année, beaucoup de cola va prostituer, cola naka va politicien. Ah, le mieux de la beaucoup de Kabila, c'est bien bon ça n'a bien mais ah, yo va vous dire comme moi, ma espérance tout à lobby, yé azali angolais, eh, ngaïté, oh, ma espérance, oh, azali angolais, oh, mais comment comment tu chantes des choses pareilles? Et donc, on a des Félix Oisé, quoi. Il y a des sous-sous, a-t-il soit bête que sous-sous, ma camarade le sous-sous. Oh, oh là 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 là. Non, non, rien. Ah, voilà, bazar famille, un artiste, un producteur, un rien, le cas, maman Espérance, Moutalobi, Aza Angolais, et papa, un lobby, et l'autre côté. Voilà, bandeko bana sommet que le Congo, c'est ce que tu es qu'on a poété ton lobaka, poété ton comme on a vraiment que Baptiste, vino président vous a pour la Sony, la Katina Makamonio. Je sais que la vertu de la tolérance n'a jamais été incultivée au sein de l'UDPS. Mais si on n'est pas au niveau de la poste, nous sommes sur les plateaux de télévision, ne vous comportez pas comme si vous étiez sur une moto. Ici, c'est les plateaux de télévision. Monsieur taisez-vous, je suis en train de répondre. Je dis, à partir du moment, M. Kadima a reconnu que les machines ont été retrouvées entre les mains de Saint-Denis. Il a promis même des sanctions à ce propos. Mais quel militant de l'UDPS vient sur ces plateaux et vous dites que c'est faux et archi faux, c'est manquer du peuple. Messieurs, taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Mais soit je me tais, je vous laisse la parole. Soit je me tais, je vous laisse la parole. C'est moi qui vous ai donné cette parole. Mais utilisez-moi. Utilisez-moi. Alors, M. Cascara, vous attendez votre tour de parole. Donc, moi, j'estime que c'est un manque de respect pour un militant de l'UDPS à ma gauche venir sur ce plateau et dire que les machines n'ont pas été retrouvées entre les mains des individus. Monsieur Kadima, lui-même, et kozala soni bamula na bambula, et kozala soni pour nos enfants, et kozala soni pour la bakunyoso. Alors la situation des élections Oyo ezali mabe. De l'opposition, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. On a trois pôles. On a le pôle d'abord de l'opposition qui est composé des anciens candidats présidents de la République qui n'ont pas gagné, qui se sont constitués en groupe et qui réclament l'annulation. Vous avez aussi quand même, on néglige un peu souvent le pôle Kabila qui lui aussi n'a pas participé au processus, mais qui continue quand même à pouvoir avoir une position qui est la position claire, c'est que je ne participe pas aux élections, donc je ne reconnaîtrai pas les institutions et les animateurs qui seront issus de ces élections. Il y a l'autre pôle qui est le pôle militaire, qui est sur lequel, qui est dirigé et coordonné par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, avec le M23, qui continue à avancer sur le terrain, et ces trois pôles ont comme objectif chacun de pouvoir arriver à soit annuler les élections, soit à aller vers une transition. Alors si ces trois pôles réussissent à se réunir, à parler d'une seule voix, je vois que Félix Tshisekedi pourra continuer à diriger le Congo sans tenir compte de ces trois pôles que je viens de définir, qui prennent de l'ampleur de plus en plus au fur et à mesure qu'on est en train de dénoncer les irrégularités du processus électoral. Alors le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit très inquiet par la montée des discours de haine à caractère ethnique, en particulier dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais aussi dans les régions du Kasaï et du Katanga. Faut-il craindre des tensions post-électorales ? En tout cas, il faut vraiment craindre des tensions post-électorales qui vont même aller jusqu'à des tensions communautaires. Ça a déjà commencé. On a déjà vu
vu ça au niveau de la province ancienne, de la province du Katanga, on le voit dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu, dans d'autres parties de la RDC, où effectivement la publication des résultats, surtout des résultats des députés nationaux et provinciaux, va créer certainement de frustration. Comme nous savons que ce sont des élections qui sont des élections communautaires et tribales, les tribus qui se sentiront lésées pour n'avoir pas eu des représentants risqueront de s'apprendre aux tribus et aux communautés qui auront réussi à se faire représenter. Hey. Voilà, alors on a moni bandeko belé peu ba commis ba commentaire. Est-ce que la biso de temps en temps ko tanga ka commentaire ba bandeko. Tout le monde ndeko Noël ampa a commis yenyo kalongo azalaka muzombo ya Angola azali kizengi vraiment. Voilà. Alors nani suja commis ndeko nono Bernadette a commis seko a commis nyokalongo azali angolais. Alors, Namoni Papa Nabiso, Alexis Tatadine, tout de Paris, a commis, attention, pardon, Kabila n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, Maman Françoise Ngaka, le Sakomato de Painayo, a commis Boalobi, Azalaki Mobali, ya Nyankerote, Azali, Kokumi Sambanda na ye, Félix Chilo Mofati Beton, Mobali Azoba. Bololé Muzombo. Oh là 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 là. Et moi je sais que Nathalie Nangaka, ou à la nzoke za makamuza garboui. Ah bah maman makamu belé. Bon, bisote makamu mote ne bite soki et azala ki ne mobali ya Nyankero. Na nyoka lo za mobali ya Nyankero. Ah bon, ah maman François makamu belé. Et bon sur ndenge nini ah bah sombi ambanda na ye, ambanda nende Félix ambanda ya Nyoka longo, donc Nyoka longo zambanda ya Félix. Ah ok. Ah na moneki vidéo moko kala Nyankera zako bila zai kwa kosakanate. Ok. Est-ce que maman Denise, maman Françoise Ngaka, est-ce que Félix est makamongo? Koliana mbanda. Oza mokolo mbanda pesa yo mota yo yeba. Yo boya. Voilà, bandeko bana some ko ko wana ba kina biso tango to zaraki to yebaki mabiloko wana nyoso sengeli to beta yango loseba mokolo mbanda pesa yo moto yo yeba. Voilà, mbanda soki bakutani bayokani ezalaka toujours biloko ndenge na bo comprendre bango eza boyokani na kati na libota na bango bakutani basololi bayokani alors to mona ngo ezali nango normal ezali kamoya ba couple na bango etali bisote. Alors tokei na kati na mboka otokobele na kati na mboka kisangani na kati na mboka kisangani kuna balobi ke malgré l'élection malgré nyonso mais la situation est tournée très mal. Matondo maman na biso matondo bandeko na biso bonso ba like na bino ba care na bino ah voilà bandeko et ça n'a pas plaisir que toujours animé et dans la famille émission to kendra na ngoto za te ba journaliste te to faire to pesa une information to côté no moto elle mo pesa na sens ya comme moi comédie ça là comme ça bo comprendre kota moko na moko na kati na motu ko yeba makambo ya Congo eza matata. Alors na kati na vraiment oyo continue kaka na bambole na bakongo babuki bato matongo elewa etelimeza makasi ala bato ekuta makambo face à sorcellerie donc bakola seke ezongi lisusu ngambo ya sorcellerie bakole bakomi bakomi kokatakata bango ndeli machete babembekaki nsima eza seigneur makambo kosila te yesu masiya nyonso bandioebandiolelo na tongo yesu masiya jésus makambo nini et reprendre voilà la situation. Vous disiez que Bokojoa n'a jamais calme tant que Félix Antoine Chino Mwazawana Bandi Kebele Bandima 40 on dirait Maseki, mais voilà la situation, l'histoire continue. Voilà Kuna Kabakatara Bakonyo sa Congo, insécurité et comme encore est triplé. Insécurité, bon, promettez que soit les élections, soit
bokei na wapi na guerre civile mais bon dimaki bobangaki bokele na élection mais guerre civile pe ekanga na bino eza koyela bino kaka voilà toki ndeko moko pa aza kolelaka kuna Là, je suis aussi journaliste de formation de télévision, mais je l'ai fait sans il y a un ami qui est venu. Moi, j'habite chez moi, je ne peux pas dormir chez moi ensemble. Je suis parti à Moine-Égypte, je l'ai pris, je suis allé avec lui à la cité à laquelle je vais loger là-bas, il est rentré pour une fois. Et moi, je suis revenu je suis rentré chez moi. En rentrant chez moi, la vie de la station a pris, je descends. Je commence à penser, parce que j'habite pas non de la ville sur le Liban. Je regarde bien seulement l'uniforme des femmes, mais ce n'est pas les policiers. Les nouveaux policiers, les nouveaux vraiment envoyés. Et ces gens-là, ils interpellent. J'approche, je vois quand les gars, j'ai tout à fait, j'essaie de la plupart des enfants, ils me font beaucoup aussi la histoire. Alors, il y a un débat. Parce que là, vous avez descendu dans les poches. Et subitement, je sens un coup. Et puis je fais, en me revenant, je suis blessé. J'ai eu beaucoup de blessés, et ça, c'est même réel. J'ai pris mon téléphone, j'ai plus d'argent, et je suis allé voir le monsieur qui s'appelle Olivier Lamba, là-bas, à Montréal, là-bas. Voilà, bref, Félix amemi batu na kati na Kolwezi, amemi basoda ya FARDC ba voyou oyo bakumuna oyo ya fe ya Auguste Kabuya oyo ya koti bango na kati na FARDC kati na police amemi bango kuna bakomo ko sala siko ba trouble bakomo ko tsako tuka bakata na kati na sécurité na kati na Kolwezi. Voilà, wana na kati na Kolwezi comment ba dégâts et bandi basoda wana bamemi bango basundoli bango. Débrouillez-vous. Voilà la situation qui se passe actuellement na kati na Kolwezi. Donc ndenge ba mataki avion ba o ba keneki le boso ba joaki rien na ndelo ba vu rien et si ba ke kuna bo pe ba landaki ba peseke bango kamo ba 100 bo monaki ba 100 wana pe sila. Débrouillez-vous. Je vais vous débrouiller wapi. On se pose des questions ba ko débrouiller wapi. Bakosa wapi donc fazwa na maboko ya la population. Voilà oyo ndeko na biso aza kolela babeti masasi na lokolo. Voilà lokolo masasi côté na kati lokolo maintenant et comme problème fuma botole mbongo babeti na banani basoda au Félix atinde kuna pote ba keloko cha insécurité bakeko ta insécurité na kati na Kolwezi bakeko ta insécurité na kati na Lubumbashi bazo ta insécurité na bakonyo na kati ko Congo. Voilà eloko bo empêchaki eloko bo évitaki et comme la bilonini la guerre civile des dégâts ba désordre partout. Alors comment faut s'en sortir dans cette histoire? Celle, comme je vous disais tout le temps, na kolobaka bandeko bozo koyoka te na bi bo informe bandeko na bino bokolela batu bokolela bandeko. Seule solution, c'est la révolution populaire. C'est cette révolution qui va vous libérer dans ces histoires. Sans révolution, pour les notaires, il y a un banana, Maxabino, Mikoson, Maxabino, Maboko, Nanga Pembe, Makila Bandeko Nabino, Namaboko Nangati. Naloba, Bato va comprendre et voilà. La situation oyo eza ko continuer nango mikolonio so na katina mabele ko Congo poité ba congolais na jusqu'à présent va comprendre j'ai yango té Voilà, j'ai passé message, le comité mon corps, et donc c'est bête de millions. Des millions de des villages et des villages. Mokowana, hey, Bokoyo, Kabo, Melamaïna Tonga. Boko Melamaïna Tonga, poète, Tolobaki, Bato Ebele, Bayoka Kite, Onosoto Baleko Loba, Bayoka Kite. Alors,
Mes chers amis, la question Motobo a posé sur la question sur Corneille Nangaa. Alors, le message est là. Qu'est-ce qui est écrit pour Corneille Nangaa? Pour votre information, Toye na binango, Isaac prévu Toye na binango, Yewana, a communiqué. Très, très urgent. Corneille Nangaa, cet après-midi, sur Telegram. Chers compatriotes congolais, la paire du silence a amené Félix Tshilombo et ses frères Baluba à divulguer de fausses informations supposant que j'étais mort. Ah bon? Oh, ouais, comment on le voit? Alors, cela me fait rire. La même chose qu'ils ont dit au général John Numbi. Point. Je suis là, en RDC Congo. Et Félix Tshilombo, c'est qu'il est coincé à Kinshasa. Celui qui me ramènera la tête de Félix Tshilombo aura 100 millions de dollars. Celui qui me ramènera Félix Tshilombo vivant aura 200 millions de dollars. Tous les pays encerclés, nous attendrons juste le bon moment pour déduire Félix Tshilombo Tshibwabwa et toute sa bande sans faire trop de victimes civiles. Bientôt la fin du tribalisme en RDC Congo et soyez sûrs, calme. Il reste seulement les mensonges pour ce fameux régime. Et c'est le silence que nous avons adopté qui lui fait peur. Signé Corneille Nangaa. Message à Nangaa, Yangwana, intox. Les talibans, intox. Tout le monde vidéo moko ba ko circuler. Oba koloba ke bazikisi de kasayen oba ko baluka kana moto. Arrêtez de suivre cette histoire-là. C'est les talibans bazoko chama futa na kati na moto. C'est faux. Ba deux images on les a touti. Oba zikisaki bango na côté Massissi, côté Masisi. Ça fait longtemps. Et là, ils ont pris de 6 mois image. Donc, ok, bah mingi, na ba vidéo mingi, ba taliban, ba au circuler, nango po ba laksa ke oui, ba comme ba yoke la bango mawa. Bo landa yango te, wana eza ba vidéo, ya ba taliban na bande de voleurs, ba menteur bobi ba ndenge, ba kosa on dirait ba so respirer. Voilà, vous avez l'information. Attention, méfiez-vous na ba vidéo nyonso oyo bato ba taliban bazoko kotsa na kati na réseau bo se méfier nango. Alors voilà, tokei wapi tokei na oyo ezali koleka na kati na mboka Burundi. Na kati na Burundi, mes chers amis, pour l'information, Burundi ekangi ba frontière na yango nyonso. Ba sentir déjà que ya makamuza ko ya eza bien te na kati na région Grand Lac. Burundi a bloqué la frontière naïe. Bon raisonner. Donc on a pour un Burundi a une frontière na Congo, pour un une frontière na côté à Rwanda, pour aller que le pays est en danger. Et bon, il y a bien bakanga te pour l'année. Bakanga frontière Congo na Rwanda te pour l'année. Bakanga frontière Congo na Ouganda te pour l'année. Comprenez, hein? Les talons, vous avez compris? Vous avez maillé le corps, vous avez battu, pourquoi ça n'a pas bien? Pour le bakanga frontière à Rwanda na Congo te. Burundi kaka yoki ça ça mauvais papa bakangi ba frontière na bango. Voilà, vous êtes informés, on a katia information toujours qui bino na mokona lelo à propos ya Burundi kuna tombo qui a lobby que non, il y a qu'on se laisser faire il faut bloquer la frontière. Voilà, boum, ya moto la sabinango frontière ya Burundi bakangi yango pour être aboyi. L'information est là. Boum. Le Burundi vient de fermer toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda depuis ce jeudi à mi-journée, annonce le ministre burundais de l'Intérieur. Voilà l'homme. À cause de mauvais voisinage de Paul Kagame qui héberge selon lui, tous les ennemis du pays. Martin Nikereke s'est assuré
qu'ils reprendront les relations avec le président rwandais lorsqu'il sera revenu, à des meilleurs sentiments. Voilà, à Kangi, bas frontière. Alors, vous êtes informés, bon, mon pays, vous êtes informés maintenant. Alors, Bandeko Banasome, Congo, comme on a parlé de l'Angola, comme on a parlé de l'origine de beaucoup, Oyo, mais déjà, il faut les accepter, ceux qui vont déconner et talibango, mais alors, Toyoka. Bonjour Bandeko. La ligne c'est la vidéo Oyo, bota la marque sardine Oyo, Jadou. Ils ont en Angola, ils allaient vraiment sardine moko suspect. Tout somba qui yango, bon en colia, mais je vous dis tout le monde qui couleur moko na kati, ici m'a quitté. Tout me qui copie sa moi, loyo wana ozomona lali, ça ne va pas. Moi lali awa boye lole munyoso libanda nezomona mbona ngai lole munibanda nezomona lole mukumi noir ndiko tiye toza ko observer yepoti toye banini soki akokufa soki ezaleli nini. En tout cas c'est sérieux makambo ya sardine oyo Jadou oke batala mwana nezomona mbona ngai donc yakomi awa ça ne va pas. Utina munasinga na observation totale soki ya kubika soki ezandenge ni leo ozomona lolemo ambayo ikomi wana vraiment c'est sérieux bandeko na ngai naza na mwanda ngai ndeko na bino Gaston atindi image oyo oke esauve population sardine oyo ezouta na Angola tozala prudent vraiment tozala prudent mbwa yeyo azobunda akufa. Voilà, cette histoire de l'Angola est biloko beleza uta kona kanti mbaleleki bokati ba kisi et utaki na kati na Angola bakanga kango ba kisi ezaki empoisonné mais ezaki ba poison o ekotaki na kati na Congo. Voilà maintenant et comme ba sardine. Donc attention, méfiez-vous. Donc parler ba vie ba ndiko na biso oyo bako kota na kati na piège wana bakolia ba biloko wana empoisonné et kozala bien tepona tout le monde. Voilà. On a essayé que tout le temps, de temps en temps, il y a autre banque, chaîne où ils allaient à Bino, ma maman, ils allaient à Bissonioso, et c'est tout souvent. Tu as qu'à on a été tout ça, la carte, tout le bagama, bépoté, pesa, banou, soukanda, non, tu as qu'à on a pour sensibiliser, batou, tu y es baqué, et c'est la bisso, tu me y es la bisso, moko, tout ça, ok, de wapi. Si tu y es à côté, batou, me souba au sacre, la bisso, poété, tu as la conscience, tu as évité, tu as vu le corps à Banyama. Il y a de temps en temps, couper sa bino, image ou un poté, boyer, et l'eau utiliser pour contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall. Tout ce monde là, il arrive à être contrôlé par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça peut travailler sur des idiots. On peut apporter les personnes, ils ne vont jamais nous construire. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on est en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. On refuse là le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, il ne faut pas critiquer, c'est le meilleur des présidents. Voilà. La mentalité de nous là, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer. On peut les traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils vont là-bas, et puis nous on suit. On se va tout mourir. Menacer, nous utiliser, nous contrôler juste solidement là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Voilà, c'est la même situation que nous vivons aujourd'hui na kati na Congo. Et voilà, Kezali, Passi Mingi, quand on dit une chose pareille, que non, voilà, Hippolyte Kanambe a fait plus de 18 ans, il est là toujours, les autres sociétés, ils ont
pour Bomabango. Félix le Massali wana 5 ans. À ça de l'autre côté, mais les autres sont là parce que comme ils sont noirs dans leur cerveau noir, la vision, il n'y a pas la vision, c'est le front noir. Donc c'est dire que Babatokoufa, Babololé. Et en allant flatter, Félix Chilombo ou Hippolyte Kanabe, à vous en appeler c'est comme moi 500. Ah bah lui qu'on le loba. Non, biso kaka fati béton biso kaka fayulu mais tant que le ba na ko yo aba de ko ko yo bande ko ba ko ba premier à se victimiser ba paraissait mingi wa linga facilité pour aller derrière ces gens là pour aller quémander derrière tout ce monde là ba paraissait ba fainéant et bango ba premier ko de ba tala ko ya ko créaka ko lobelaka kombo ya mutu. Le Bundana, et biso parti na bisoté. Et s'il était, biso fayulu te, ah, fayulu avant fréquenter banani. Oye bazalaka banani na butu. Oye batambo banani, banani ba benga kina téléphone. Yona bu, oye tellement na ndako na kuna, ozo zelaye, ubanda to tipoka. Allez bokele, on va mobiliser kuna. Ozo sibara wa bololé, bazo batia quel âge? Dis-moi tu fatia quel âge? On a âge jusqu'à ce moment-là irresponsable. Ton père a toi, comme moi, quand le banc mange quelque part, ou a sommet dans l'âge à 25 ans, yo comme à 40 ans, 50 ans, au sommet de moi 1 mètre carré. Irresponsable, couramment qu'on somba, si pantalon a cicaté dans le magasin, kaka, tombo la boaka. Tout. Yo wala kaka biso masha mu menu biso mu kwantombolo kaka polo wana mu kwantombolo olingo latango bandeko passe na mawa, c'est la malédiction. Vous êtes maudits et malheur à vous et surtout à vos enfants parce que cette malédiction est attachée bien dans nzoto yo za déjà au tata au bana 3 4 irresponsable à talako au kumisaka mutu wana zo sala bino mabe yo kumisa malédiction na bana na yo bana no akoba mungamba bazoba wala na peso koko ya fati koko na yende bana ba koko na yo pe ba ozalaka mungamba pour comprendre na le côté parce que comprendre le côté les jours où vous allez comprendre ah ben mi balba ce que d'ailleurs que papa n'avait pas loba il fallait tout soutenir ah il nous disait vraiment regarde on a perdu beaucoup de temps c'est trop tard et vous avez besoin trop tard et vous avez perdu du temps il y a un bâton ils n'ont pas amour vis-à-vis de la bino bana on a binoté pour la banque c'est tout pour et rien pour vous ça vous voyez bien monter bino nyonso oh MLC, oh INC, oh CD, oh PPRD, oh Nini, FCC, oh IDPS. Vous êtes des malades tous. Dans le monde entier, tout le monde a un bino et c'est bino qui va souffrir. Les autres dans la religion, vous tout le monde pourquoi? Nzamba ko sala, tigana kenanga ko sambela ko nzamba ko lukelanga musala, nzamba ko pesa nga libala ko pesa wapi? Combien sont responsables là-bas au bala yo? Baza wapi? Quel travail ils font pour venir te marier? Moussel basala. Baza wapi? Baza sala wapi? Et à venir à vous garantir yo quoi? L'avenir na yo. Ozo lokalibala. Comme ça, il faut qu'on ait un double signe pour la musala. Il faut me payer ça. Payer ça si banayo. Allez, bazo comme mon job moi le kuta et tout ça maudit le bazo qui amnayo. Comment yo ka pe comment ka soni toujours le bino bozo landete bozo kantare toujours ça bino ba ventir. Ça ba ventir tezo il le bino mabe. Ils ont le bino mabe beaucoup mona nzamba ko pinir bino. Ozo comprendre toujours quand c'était ngana zana nga muta fatite hey okomona pinisho kolanda yo okokamo yango okomona okokamo ngo ke na ebakite ke okomela nga boya ba oyebakite ekokomela yo poete o nyoso ya koloba yo zo mwana biso ke to sala ba comédie to sala ba aventure mais ekoyela yo okofuta yango yo na bana na yo ba kofuta yango poete yo moko mutu ozalaki à l'origine ya makambo oyo nyonso eyeli yo allez
Quand on entend parler du paracétamol, moi qui suis dans le système depuis une vingtaine d'années, il y avait des conventions en Europe et en Amérique où il fallait dégager complètement des pharmacies de paracétamol à cause de ses effets sur le foie. Parce que tout ou tard, paracétamol réussit à détruire les corpuscules du foie, on se retrouve avec des hépatomégalies et bref, les maladies du foie. Maintenant, quand ils ont vu que c'est un programme pour atteindre des objectifs non avoués, parce qu'il faut bien le dire, Big Pharma est là pour se faire de l'argent et tuer dans la légalité, parce qu'il est dans le programme de ceux qui veulent gérer la diminution de la population, mais de manière subtile. Ils ne viendront pas, disent-ils, lancer les bombes comme à Hiroshima et Nagasaki, mais ils vont passer par des méthodes subtiles. Alors, lorsqu'on remarque que le paracétamol est dangereux, on essaye d'abaisser sa force, de façon à ce qu'il reste essentiellement anti-inflammatoire. Donc on diminue assez de doses, mais dans Doliprane, on ne vous dit pas qu'il y a un programme qui est agencé. Celui-là de transformer les hommes en femmes de manière biologique. La diminution de la masculinité biologiquement, parce qu'il y a dans le Doliprane certaines molécules, certaines substances qui tuent le côté garçon. C'est-à-dire, c'est capable de diminuer à la naissance la testostérone chez un enfant mâle et il commence à développer des caractères féminins. Et ça peut même aller jusqu'à influer sur sa physiologie. Parce qu'il peut développer des seins par les mamelles, il peut avoir des hanches, on a vu, il peut être imberbe, et on en voit souvent qui sont des hommes, mais ils ont un large départ, comme on dit couramment, vous allez permettre le terme, et ils développent des seins avec une voix féminine. Voilà, parfois c'est naturel. Curieusement, nos ancêtres, nos parents n'ont pas connu cette pathologie, mais aujourd'hui ça devient récurrent à cause de la transformation que peuvent nous donner vaccins, médicaments que nous ne contrôlons pas. Parce que... Merci. Voilà, nous sommes là pour vous. Voilà, comme on vous dit tout le temps que chez nous, il y a et puis ça veut dire formation, mais il y a capo et sauver la vie. Ni la carte de la biso, on va dire qu'il y a des bateaux, balingi biso, te bazo sala tout qui va détruire mokili. Alors il y a un tout senga na bino, il y a sur la chaîne les amis pour la kosunga. Tu as quand même alerte, tu as quand même l'information, zalaka attentif. Oyo kaka oyo frappe bandeko boyoki bakisi ebele bomelaka boyebaka ngo te yango eza kopemisa moni lelo bamanadi ekomi ebele na kati na Kinshasa bafille ebele presque bafille nyonso omium bafille nyonso bopération nini biloko ya kolia toza koloba butu na moi bamama bosalaka effort ya kolia bio bosalaka effort okokolia no matembele mikolo nyonso okolia no ndunda mikolo nyonso elona mi bien pondu mikolo nyonso elona mi bien o madeso ya na yo madeso mais biloko oyo bokomonaka importé banda bamemela bino nzambe importé nyonso importé, méfiez-vous, bois de conserve, méfiez-vous. Babiloko nyonso, euti Chine, euti Taïwan, euti Belgique, euti États-Unis d'Amérique, méfiez-vous. Là, c'est un conseil. Ah, on a un contre bango. Et comme tu as le bilan, il faut nous avoir le bilan bango. Oh, yoki na yo malamu, bon le bité. Ah, il y a un damel salangari. Oh, na dinga babi. Babi on est là, biloko ba mikuwa wana babo, oh na ba boîte no, madendo, oh bali, oh ba pati ya soso, oh mikila ya nini, oh nini congelé. Et biloko ba teke na kati wana, balinga ka biloté pour na bon ezali ko nous exterminer pour ba besoin Afrique. Ba na besoin il y a Afrique sans les Africains. Donc ba yokana ko de pesama depuis 2014. Depuis 2014, on mène la guerre, mon arme biologique. Guerre, on mène la biso de l'Ocolia. Guerre, on mène la biso de la production, on va tirer par la biso. Le la cande. Pesa comme ça, le Congo, batika le cocha qu'on y a biloko importé. Na ba mbisi, na ba nini. Atabino na potawa. Boke ba biloko de soupe qu'on y a bilia ya tepo. Et qu'on bien ça santé. Ah, on a que conseil en tant que bon lobby. Alors après, il y a un autre sujet qu'on n'abordera pas, c'est qu'on découvre aujourd'hui de plus en plus que des personnages politiques qu'on estimait des personnages de résistance, quelque part on va dire des patriotes ou des souverainistes, sont au minimum bisexuels, c'est-à-dire ils ont tous un amant, on va pas citer de nom, mais on dirait, on peut citer Dupont-Aignan alors, et puis on peut citer Dominique de Villepin avec
Lambert Wilson. Voilà, parce que tout le monde sait, évidemment. On a l'impression que pour être coopté par l'État profond, il faut déjà avoir ce qu'on pourrait appeler une sexualité défaillante. Hein. C'est-à-dire, parce que par rapport au peuple sexuel, par rapport au peuple, t'es homo alors que tu te fais passer pour un cador, un héritier de Gaulle, ça te crame un peu, parce qu'il y a quand même, on le voit avec le football en ce moment, que quand on demande d'arrêter les matchs pour slogan homophobe, le président de la fédération dit que vous allez tuer le football, parce que le mec qui va au football, il aime bien pouvoir crier PD, tu vois ce que je veux dire? C'est des fondamentaux anthropologiques, ça, tu vois. Maurice. Et là, tu découvres en fait que pratiquement tous les types qui ont accédé à un certain niveau en politique sont bisexuels. Ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils se font enculer, ils acceptent de se faire enculer, ce qui veut bien dire, dans toutes les acceptions du terme, que ce sont des soumis, que ce ne sont pas des vrais résistants. Hein. Il faut peut-être le comprendre comme ça. Et d'un seul coup, tu découvres effectivement Dupont-Aignan. On vient de me balancer Asselineau, là, tu vois. Alors, je ne confirme pas. Oui, on vient de me le balancer, là. Édouard Philippe, bisexuel, voilà, ils le sont tous. Donc, on a l'impression que c'est une des 15 qu'il faut cocher pour avoir le droit d'accéder au niveau supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Dans la caisse qu'il faut cocher le... Voilà, comment on a ça na France a koningana pour être nommé premier ministre PD na yera mobali na ye voilà yako sakanate bango ndeko balobi kuna na kati na France opesi wambwa boyi na kati na vie publique na kati na ba télévision lelo bato mususu oyo ba chaîne mususu ezali non conventionnel bango nyonso bazana mabobulu écoutez le bango kuna pona sujet ya atali soki atali soki nani owana oyo ba nommé premier ministre na kati na France. Voilà la situation ndenge nini eza koleka kuna na kati na mabele ya France eza koningisa mokili. Alors nozulaki bino video moko esengela bino boyoka nini eza koleka na kati na Russie. Allez, toke. 261 femmes enceintes qui dansent ensemble, un record mondial organisé par une maternité moscovite. De quoi ravir Vladimir Poutine. Alors que le conflit meurtrier se poursuit en Ukraine, le président russe propose de booster la natalité russe avec un grand bond en arrière. Souvenons-nous que dans les familles russes, chez nos grands-mères et arrière-grand-mères, il y avait parfois 7 ou même 8 enfants dans la famille. Plus. Il est temps de sauvegarder et faire renaître ces merveilleuses traditions. En réalité, dans la vraie vie des femmes russes, même si le modèle de la famille nombreuse gagne du terrain chez ces moscovites plutôt aisés, il n'est pas question pour elles de faire autant d'enfants. Il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas très possible. Tout d'abord, on vit dans une grande métropole et les appartements ne sont pas prévus pour. Ou alors, il faudrait que chaque famille dispose d'un appartement de 100 mètres carrés. En Russie, le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,5. Pour susciter les vocations, le président russe a recréé l'an dernier le statut de mère héroïque, inventé par Staline, pour les mères de 10 enfants. Et dans la classe politique, c'est un festival d'idées conservatrices. Voilà, merci. Voilà la situation de la Katina ici. Voilà, pour la nina zako sale ango bande kobo comprendre que azana mutumba na occidentaux oyo pona bango balingi ba promouvoir oba la LBGTBQ+. Oyo ezali pour l'instant na moment oyo installé la Katina Congo bande la binoté. Installer la Katina Congo ba tia mo pena ba mati savoir saganate mais la ba coulisse oyo ba jeune nyonso o ba passeport eza kotambola soko za moteur ya sima soko za double sim oza na priorité wana penda yo oza ami ya ba français oza pena ami ya ba français donc France ba occidentaux ba do promouvoir ba LBGTBQ+ et si on lui TTT biso qui tire la biso en côté qui tire la biso voilà ba maman voilà ba zemi ça me fait un grand plaisir d'avoir des enfants non au monde mitumba o ba ko la politique c'est ça et ce hôtel la biso non akena miro wana baleko de la bino tete yi as exemple là il y a ba criminel exemple là ba boum teye fonza mene alobi fala na kaka bango boka ya hote
Nzambe ne alobi il faut la neka bato bazo bomaka na mukili o ba lobi ke tete il faut pesa mokongo il faut pesa simana yo et bon simana yo mutezali na lokumu esengende o pesa simani bosote pesa ka sima wana nde alobi Nzambe na ye tindi ekuna nzoka te ezali makamo moko ezali eko salama na biso te na bonji na biso toko kolande loko wana te ezali malédiction ya koyoka ke oyo makambo oyo to komona na kati na ekolo Congo ezali malédiction. Donc voilà tokeba des nations et horloge du monde. Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, priez pour la paix de Jérusalem. Mokili mobimba tango yo soki bayoki discours bazoseka mais tato aza bolole te bitumba na mboka na ye oyo baboma bato plus de 30 ans banani baza na nsima bitumba wana bato azokumisa te bazomona biso bazoba biso nyonso. Mes chers amis, bazomona biso babolole mokili mobimba qu'est-ce qui ne va pas bitumba eza na mboka tato yo oyo azokoka kodirige te parce que bitumba na kati na mboka wana nani akoti bitumba na mboka wana bato azokumisa te donc bato bazoseka biso en ce moment bokondima te bandeko na ngai. Alors voilà comment surprise moke na suka totia na bino ka mwa excellent moko moke efongola moko na bino matoi mpona koyeba wapi toakokende maloba na ngai nganga. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je suis venu leur dire que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, a réellement gagné ces élections sans embâche. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je suis venu leur dire que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, a réellement gagné ces élections sans embâche. Bana mama Congo maloba na ngai nganga tosuki wapi natango maloba na lobaki lobi monoko na ngai nganga tosuki wapi biloko ezali na nsima na ye. Mon frère Ino City TV live napesa losakwa ndeko na ngai yo pela kote formation sakani te napesa losako ndeko na ngai Ino na kati na Canada losako epa na yo papa Ino nakani moselo kene malamu voilà papa Ino wana na dédié vidéo wana pona yo papa Ino. Voilà dernière nouvelle, la révélation explosive. L'OTAN et la CIA auraient préparé une attaque sous faux drapeau pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Des renseignements militaires de Russie à l'Allemagne et d'Italie révèlent une conspiration choquante de plans serrés en cours pour un événement, sous forme de drapeau dans la mer Noire ou dans la mer Méditerranéenne. Le prétendu stratagème, voilà, question, couler un navire de la marine américaine, tuer des soldats américains et accuser de manière malveillante la Russie ou les pays musulmans pour cette attaque dévastatrice. Cette diabolique opération sous fausse bannière aurait pour but de déclencher la catastrophique Troisième Guerre mondiale. Et cela ne s'arrête pas là. Des événements nucléaires pourraient être envisagés, menaçant la sécurité mondiale. Mais, attendez, découragés
with Us active des sources médiatiques pour révéler des secrets d'État profonds, des sources des États-Unis, en Europe et en Russie, des sources aux États-Unis, en Europe et en Russie se mobilisent pour fausses bannières. Des personnalités telles que Tucker Carlson, Elon Musk, les médias russes et les médias de drapeau blanc de l'Union européenne se préparent de faire lever le voile sur l'implication présumée de l'OTAN dans ce projet meurtrier. Donc, voilà, la quantité pour comprendre, et le konini autant que le kili, et à autant pour la pote, badungolo miso, ou le master chilombo, bata complice na kata masoro, babeta masoro musu, est-ce que masoro chilombo yeli yango, aïe bien état diba, il y a le côté 3 deuxième mandat, na 6e mandat naïe, aki diba, mais tu disais mon kili zo qui ne m'a bé, bana mama Congo, mon kili qui ne m'a bé. Et c'est maintenant tant que biso moto sonné nyoso wana ceux qui botent la rétroviseur mutation ba boy bitumba ele kana monde na bango ba zappe yango batinja ngo na Moyen-Orient na Moyen-Orient batinja ngo pa ya bandeko ya Félix Antoine Tshilombo kaka bisika mobule zalaka ba master Tshilombo côté mo zalaki na banani na ba ba tuti ba mité côté mususu et le moka de côté mususu à comme na ba master de côté wana et ba lube oui c'est bien siko wera mboka nayo et quoi na mboka no siko lubini Félix et quoi na mboka nayo siko lubini ko ba lengi ba boya kike biloko ba ba mekana na ba mboko ya bango fo ba luka na ba beleza vide mingi sika pena ba zambe za ba nini ba mekano ya solo et comme wana chilo bulo kurana ngo je t'informe so kurana ngo tena kani bozo ba tango ba whisky et l'équipe mingi vous n'avez pas le temps d'écouter mais informer bino la situation nini eza ko yela ba lengi ke biloko wana ba memango et ya na ba bele wana ba zamba ba nini ba mekana na biloko na bango za pour moi pas na biso eza na vide. Yala banda côté ba moni partout avec le bête na biloko wana est trop risqué ba préférer ba ya et si on veut conseiller ba tout bazala raté ba nyamaka bazalaka. Vous avez compris pour na bango ba ba que no meka biloko wana bango nyonso o ya saraki boy to no meka wana Congo et si ba nyama bazalaka ba bazala kuna te to no meka ngokuna boyokinga Zamba kumisama bankoko bakumisama pote tant tu dois côté ma tête tu dois koye bateke ya solo ceux qui batilo baza wana pote bazo faciliter musala oyo ya occidentaux ne basala ko ba nuire biso moto ko betela mo maboko pote oui to maboko matsa mo meno yo zala kaka wana boko le lan modélité boko le. Voilà, batondo biso bona biso bane banditi na suka za mapambola moko na katabina mabota na bino ya solo ke to komi moko na lobby to pese do sako na ba onus ba tiré to ba like bo onus ba tiré ki biso ba ker na bango nza mapambola bino surtout aux nouveaux abonnés bon ba s'abonner qui vous avez fait un bon choix de s'abonner sur notre chaîne où ils ont sauvé la vie na bino et ça ko la musabino bo solo ba ko mususu ba zo na ko ba interagir bo la ba nyezi. Bon, na bango te biso to luka oyo ke bana na ngale ba se retrouver bana na ba se retrouver to yeba nzamba limini ni kosala pona biso matombe pana yo mpaka matiki sika yo zana libota na mobimba vuluzi kimbangu na ntumu na pambola yo na libota na yo matombe pana yo papa na biso ndeko na biso papa pambi lo sako na libota na mobimba nzamba pambola yo sika yo zwami zamba baksela bino mayele bino mibale asuka bino o nzamba to linga sala po la biso nyonso ekokisama akokisa bino solité wana maloba nzamba bina lobela bino ouvertement na miso bato nyonso akokisa bino solité continue. Alors le sako bandeko nyonso basungaka biso na kati na chaîne na biso TV lolaka vudiski bangu to bosane bino te mama na biso ana lusakweno mato de pana yo pona bandisungi na yo to bosane te papa na biso Francis Bitodi
matondo tobosani te papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas nzamba pambola bino afunga bino abakisela bino nyonso bopesi na kati po ete ndenge bopesaka po ete chaîne na biso ekoka kotambola topesi matondo epai ya mama na biso bijou kizinga losaka epai na yo matondo epai na yo matondo epai na yo mama na biso Espérance matondo epai na yo mama na biso Tete Armée Nationale du Peuple Congo matondo epai ya mpaka na biso muta na biso ndeko na biso na komba Bikayele Mukobo osako matondo epai na yo matondo papa na biso Emmanuel Yeko tozoko sute tokomona ko ninganaka te papa Emmanuel Yeko losako matondo epai na yo papa Francis Bitodi losako matondo epai na yo papa koko na biso kechu amo losako matondo epai na yo tobosani te ndeko na biso Zola matondo epai na yo papa na biso Pekose Vasongeli ya solo papa na biso Ndongala na mama na nga Jolie zamba pambola bino matondo epai na bino voilà tokutani mokolo na lobi matondo na bino nosto matondo mama na biso Nadilu Kuli losako epai na yo matondo epai na yo alors tokutani mokolo na lobi ingeta ibobo